bato oyo bazwaka ntango ya koyina papa za kobengelanga bango baya bayoka nano mpona komprenaka te oyo bango balobelaka mabe ya papa za koemonanaka te me biso toyebi ka baevre na ye po biso baoyo mpe tosala barecherche totala papa za ko asala nini makambo balobelaka epreuve yango eza wapi emonana te me tomonaka baevre d'or oyo eza nulle part ailleurs papa za ko asali yango Église kimbangiste ekota na science ekoma kotangama nde bato batangaka ba histoire ya tata Simon Kimbangu grâce ya papa Zako nde ekoti na science etangami mokili mobimba kimbangisme ekoti na science oyo ekotangama mokili mobimba mondele moyindo akotanga yango nde place bakoyeba kimbangisme makasi na science bako comprendre kimbangisme makasi mokili mobimba siko makososola nde bakoluka nzela grâce ya science oyo ba histoire bayela biso kala wana ekozalaka lisu te vraie histoire oyo ekotambwisa mokili oyo ekobeta na mokili ezali science oyo kimbangisme papa Zako asaleli biso grâce papa Zako atangi abimi docteur en relations internationales et puis a créé étude na ye akotisa kimbangisme na science donc lelo na monde bato bakoki kotanga kimbangisme ndenge bapaster batangaka théologie baza kotanga histoire baza kotanga agronomie donc na monde à travers ya papa Zako kimbangisme ekoki kotangama na ba pays partout dans le monde donc ba pays minene ba poto ba Amérique ekotangama à travers ya papa Zako kimbangisme ekota na science. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole sur ce lieu hautement scientifique. Dans notre travail, vous remarquerez que nous parlerons de deux discours. Le premier discours, il est colonial, et puis le deuxième discours, il est de la liberté, la libération. Mais également, nous parlerons de deux églises. Il s'agit de l'église chrétienne, couramment que nous appelons l'église catholique, et l'église protestante. Et puis enfin, la deuxième, c'est l'église kimbangiste. Nous parlerons également de deux Jésus-Christ. C'est-à-dire celui de Rome et celui de Nazareth. Celui de Rome, c'est-à-dire celui qui est colonial. Celui de Nazareth, c'est celui qui est de la libération. Programme atanga. Oh papa kuruto zoba. Fumambanza zoba. Fumalongo zaba batanga te zoba. On va salir programme pendant que papa Zako a continué à l'université. Boyogi be boyogi te. Donc il y a là que bisopete valeur ezali niveau ya kominango valeur ezali bi ezali te. Maintenant là, papa Simon Kimbangu, après avoir présenté une belle thèse, quel est votre message à l'endroit de votre grand-père Menala? Merci.
Merci beaucoup pour la question. Heureusement, mon grand-père est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit, l'homme des sciences, en général, parle de Simon Kimbangu. Alors, quand j'avais présenté mon travail de DA, j'avais dit non. Vous savez, le pape, on l'appelle pape. Qu'il soit celui de l'orthodoxe, que sais-je. Il est omniscient, omnipotent. Et il répond directement aux questions posées. C'est-à-dire, la joie, comme nous l'avons dit, quand je vois, malgré ses multiples préoccupations, mais le chef spirituel est là. Il a l'intérêt capital de ce travail, la joie. Mais c'est celui-là qui est présent avec moi là-bas. Je n'ai jamais vu un chef spirituel aller assister à un débat scientifique. Mais aujourd'hui, il a tout abandonné, il est venu. Eh bien, c'est parce que c'est lui l'intérêt capital, l'intérêt majeur. Si nous sommes là, parce qu'il est là. S'il n'était pas là, on ne serait pas venu, on ne serait pas là. Et je n'allais pas parler de Papa Simon. Donc, la joie de Papa Simon Kimbangu, le message, c'est qu'il nous apporte la paix qu'il a amenée. Cette paix-là, c'est cette paix-là que le monde a besoin parce que c'est lui qui a ça. C'est comme ça, depuis Nkamba, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les aveugles ont vu. C'est la joie, c'est la vie de Saint, parce que tout ce que vous aurez besoin, vous en aurez en Nkamba. Merci. Ntengi Butungi awa place que tozali na 53 moto abotama awa Papa Zako place que tozali il abotama awa na zamba te mama mfuma mwana na mukuma na ye azoya na bilanga. Alors, ndenge yelaka. Est-ce que pour la réussite, et pour la place, bala mourir, papa Zako a quitté na. Ya on a un courage ça m'a cassé. Et on va tout va yini ka sipiso to yebi ndekonanga biso. Boyi na yete mutra mutanzana likamona ye bokanisa wana ezalaki révélation moko très capitale. Papa Simon Kimbangu kianga na ko révéler biso likambo eza important pona koyeba ke papa Kisolokeli azali Nzambe Tata, le Dieu des armées, mokonzi ya mapinga, Nzambe Tata. Sikoyo kufa na ye bake ko révéler biso likambo ya motuya basoda batongi ndako bisika Papa Zako botama. Papa Zako pa benye général mokonzi ya basoda, mokonzi ya mapinga, et puis pe inauguration nango mukolo ya mbotama, mukolo ya kufa ya Papa Kisolokeli. Papa Simon Kimbangu kianga na lobi na suka nango lobi boyoki nde papa yoko loba lisusu nini bofinga kayete biso to yebi ndeko na biso mutu na mutu azana likabo na ye
ndenge bino bolobaka ke papa José de Ngenda yende papa Kisolokeli pona nini ndaku wana etongamaki te na esika papa José de Ngenda botama. Il fallait etongama esika papa José de Ngenda botama. Mais comment il retongama esika papa Zako abotama oyo papa Kisolokeli apese comme général ata molana basoda mokonzi ya mapinga. Soko batu mususu po bolobaka ke papa Zako wana papa Kisolokeli bolukilaki ba poste mususu ote aza chef ya basoda na lola. Mais chef ya basoda c'est Dieu des armées. Nzamba vandi na biso nzambe tata boza kososola kaka te bako eveye bino ndenge nini bandeko na nga boza kofinga papa Kisolokeli avandi na biso dongo na nzoto na ye wana banda na 4e génération on est à 2e corps na ye. 2e corps na ye papa Kisolokeli yango alobaki kombo na ngai Kisolokeli komi efingelo nanzali na bomo ibino basoboyoka. Kombo na ye ese papa Kisolokeli afingama papa Zako nde afingamaka mais ami benga kina kombo ne Kisolokeli ekomi efingelo boyeba ke ngana za na bomoyi bino basoboyoka. Na kozonga na mokili ko yana basoda nanga. Shiko nani azalaka na basoda? Nani général? Nani batongi ndako esika ya botama? Wani za basine. Oh, shiko na yeli bino eza grâce. Bolamuka, bososola papa, boyeba papa, tozana papa, boyeba. Obango, bamilobelaka te. Babomba maka neti papa Zako bombama mukolo moko te akoyebisaka bino ke ye aza na molimo akoyebisa bino ka ke ye molimo eza te yango moni ba bébé spirituel bakumbama pe papa Kisolokeli pe na tango na ye mukolo moko te ayebisa batu ke ngana aza na molimo biso te tobenga bango banzambe po biso toyebi bango bamibenga banzambe te. Yangoyo mission ya papa Zako atanga po ete atombola kimbangisme po ekota na science tango ekota na science ekotanga masiko mokili mobimba. Botala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Au combat tata mwana pe tata mon santo. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na batutu balingara maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko pe naza bien, papa Simoki Mbango Kianga ni Nzambe mon santo azali ko batela. Merci à tous nos abonnés, batu balingara émission Kimbango Nzambe rien que la vérité. Bino nyonso obo yambanga na banda kuna bino, botala nga na ba télé na bino, botala nga na ba téléphone na bino. Bozwaka vraiment temps ya kolanda émission banda na ebandeli na suka vraiment en tout cas merci beaucoup papa Simoki Mbango Kianga ni Nzambe mon santo. Amo na bino apambola bino apesa bino ba sagesse pe intelligence ya mingi. Voilà bandeko émission ebandi soki bomoni émission Kimbango Nzambe ekoti zwaka temps ya kolanda vraiment na bokebi nyonso. Vandisa bana bazwaka connaissance bazwaka makambo ebele oyo bayebaki te bato ebele baza ko ignorer musala nanga botika ko ignorer po eza très important nyonso nga na lobelaka bo comprendre sima na minute na nga na posa raison te mais makambo oyo wa raison nango yaka après donc eza makambo ko important bato baza na connaissance sagesse spirituelle intelligence bazo yebanga bato mususu ba comprendre nanu ebele te po babebisa bango déjà mitema na makambo ebele mais exia kolandanga ba ko comprendre yo pezwa temps nzamba pesa obwania apesa yo kimia apesa pe sagesse ko comprendre makambo comprendre nanu te bo s'abonner na chaîne bo commenter bo partager bo liker émission voilà. Émission na biso lelo ezali continuité ya émission oyo na sala ki lobby na réponda ki Guy Lorando oyo Afrique du Sud asala ka émission analyse spirituelle
na comprendre que azali pauvre spirituel ayebi na eloko te yango wana siko asalaka ba analyse spirituelle mais ezo mema biso na ko comprendre soki azali nani siko to comprendre déjà qui est Paki Lorando azali mutu ya 26 mais azana kati siko bato abongo siko ngana yina bato abongo nenga siko na koka ko supporter bango te baze belé azana mutu ya 26 azana babolingwa batata na ye obakenda mais azana kati le temps azana kati elo nya osala abundisa kaka akopesa maboko à 100% te akobundisa po bango bamonaka baza mayele mingi do biso otolo bato wali biso bazoba to comprendre makambo te bango nde bayebi mais nzoka nde mutu akoka te na vie okomona oza mayele nzoka okozanga pe makambo mosusu oyo ozoba aza nango eza kuta important koleka soki olandaki ba émission wana te zonga penza okomona émission eza wana alobelaki ye na mabe oyo aza kosala kofingaka papa zako kofinga libota na ye tout le temps asali ba émission trop papa Tracy aza très jeune epa na ye tata mokolo bongo avandelaka na ye mwana ya bato aza nanu mwana na bonzoto tali boy mwana ye aza tata ako vandela ete alobelaki antu moma afingaka ye abimisa ye kaka mabe akomisa ye kaka mutu mabe lokola ye aboma mutu pa kata mutu kingo na ye bakate donc azolaka ye temps mingi libota wana trop yango nazoki temps ya kolobela ye siko oyo eza continuité ya makambo naza kolobela lobi nalakisaki parcours ya tata Simon Kimbangu Kiangani natalisaki parcours ya tata Simon Kimbangu Kiangani banda azwi mosala na ye ndenge batata batikela ye mosala o nyonso asali déjà na expliquaki yango ndenge a zwaki nzoto ya koko Kinzembo eutaki boma aye na nkamba ndenge basalaki exhumation ya mama Mwilu ndenge basalaki révision ya procès ya tata Simon Kimbangu pona ko bimisa ye officiellement na prison na lobelaki yango et puis basali conférence ya tata Simon Kimbangu pona ko lakisa na mokili koloba na mokili ke papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu totongi musée toza kotonga mémorial bapesi le 6 avril bozo mona ke papa na parcours na ye aza kokende kitoko makadami yango eza kotongama aéroport yango wana courant ekota na nkamba bandako eza kotongama soki totali papa Simon Kimbangu Kiangani banda na 2001 na lelo en tout cas un grand pas ya makasi jete bandeko nanga nyonso wana natalisaki ye pona yebisa yeke ndenge aza kolela batata na ye papa Arma bango ndefo batuta tolo ke baza na libota esantu no natalisaki ye tellement bazalaka na souci ya bato bakenda yango na yebisaki ye donc lingomba ekotelema te ezelaka bato bakenda ezelaka te makenda na esiko lingomba etelema esuka wana ezela ti akozonga non papa Simon Kimbangu Kiangani azali 1000 pattes akendaka liboso azongaka nsima te siko natikalaki na likambo moko oyo nalobelaki te eza ya makasi yango wana préféraki nasalela yango lisusu émission likambo ya thèse ya papa Zako na kati ya parcours ya ba œuvre oyo tata Simon Kimbangu asali na tango na ye oyo azwaki kiti ya bokonzi oyo ngai natangaki te ezali doctorat ya papa Zako na ndenge abima docteur en sciences kimbangiste donc nulle part ailleurs akokani na moto te oyo asalaki eza makasi mingi yango nga na préféraki ezala na émission nango spéciale po makambo eza ebele ya kolobela na koya nango kaka bongo te émission nge ezala molai makasi yango na kabolaki yango o pete meza sujet moko eza na mabomba mi ebele na kati yango esengelaki na ya penza na ko expliquer bino bien na bokebi nyonso na émission mosusu et puis na ba chose cachée ya papa Zako eza ebele bato bayebi yango te eza vraiment ebele donc yango wana na ko bimisa ba chose cachée wana avec de preuves natalisa bino makambo ebele boyebaka te naza pe na révélation na zwaki ya mwana ya papa Zako papa Diangenda Kiangani Bube
Papa Boubé. Papa Boubé. Donc, ngati na sala ka ba émission, na lobaka na nga, na monaka na nga bango, mais na vanda penza na banda ko réfléchir, na banda ko landela papa Diangenda kia ngani. Papa Boubé. Donc, et nazwa ngote. De elanga na mutute quoi. Na monaka na nga papa, mais nazwa peta. Na banda kotala ndenge zaka na otala pe ba photo na bango naza ko landela bango ye penza ntuka na mutu na nga na banda ko landela ye donc ezalaki te na komona na nga photo na moni video esili nango mende na zalaka esprit nange me makanga ko landela ko yeba ba makambo ebele ye pena ntuka abande ko lekanya na mutu na nga te mais dans une révélation moko eza très important na kolobango pe na émission oyo en tout cas bo s'abonner bo partager émission eza très important landa émission na boke binyos merci bana papa simongi ma okiangani voilà to koti siko na sujet ya papa Zako eza likambo ya motuya papa Zako atangi abimi docteur en relations internationales et puis a créé étude na ye a kotisa kimbangisme na science. Bande konanga. Mutu ya bongo. Est-ce que boko négliger? Église kimbangiste ekota na science. Lelo mokili kotanga. Baza kotanga kimbangisme. Papa Zako kotisa ngo déjà na science. Donc partout dans le monde, bako kotanga kimbangisme grâce ya nani ya papa Zako. Donc papa Zako azali mutu liboso oyo akomisa kimbangisme comme science. Donc lelo na monde bato bakoki kotanga kimbangisme ndenge ba pasteur batanga ka théologie, baza kotanga histoire, baza kotanga agronomie. Dans le monde kimbangisme ekotanga po ekoti na science. À travers ya papa Zako kimbangisme ekoki kotangama na ba pays partout dans le monde. Donc ba pays minene ba poto ba Amérique ekotangama à travers ya papa Zako kimbangisme ekota na science. Bande konanga makambo minene boye nani asalango mutu asalango azate bato bazwaka tango ya koyina papa Zako bengela nga bango baya bayoka nano pona comprenaka te oyo bango balobelaka mabe ya papa Zako emonanaka te mais biso toyebika ba œuvre na ye po biso ba ope tosala ba recherche totale papa Zako asala nini makambo balobelaka épreuve nango eza wapi emonana te mais tomonaka ba œuvre d'or oyo eza nulle part ailleurs papa Zako asali yango église kimbangiste ekota na science ekoma kotangama nde bato batangaka ba histoire omona mukomsu na école ole yeto kotanga kimbangisme donc ekoti na science c'est très important bande konanga ya makambo minene oyo mukile ko négliger te eza makambo minene oyo mukili fo etombola papa Zako aza muto fo to tombole likolo aza muto ko tcholaka ete po asali makambo eza incomparable o moko te akoki kosala yango ne baka te bakimbangiste bolinga ko négliger makambo ezaka ko négliger te bato mosusu ba o bakoma na baona haine église kimbangiste bato babimisa papa Zako mabe ba etufa likambo yango balingaka mokili bango te bato bayeba te bango bakanisa le betufa yango eleka eyebana te eza na visibilité te makambo yango elalaka bongo nzoka nde likambo monene oyo papa Zako asali na église kimbangiste ata tezi wana bovandeli yango botie yango na nse ya mpungu pamba ekobeta kaka mikolo koya papa Zako batikela émission wana ya kotanga epa ya papa Kisolokeli papa Dialunga papa Diangenda papa nde ba préparaka ye bango nde balobaka atanga polobi apesa bango valeur alongola bango soni po papa Kisolokeli papa Diangenda nde bakendaka na ba catholique kuna nde batangaka vraiment te batangaka ba université te babandaka kofinga bango ke batanga te papa Dialunga na kutu koloba te nde balobaka mutu kolongola bango soni wana eza papa Zako yango papa Zako atangi tolanda nanu video o papa Simongi Mbangu Kiangani aza kotalisa biso
ndenge bapapa batikaka papa zako atanga nde babongisa programme na bango papa zako atanga tolanda parti wana te boye na ye te moto na moto aza na likambo na ye oyo ezalaki bapapa bango misato basalaki programme atanga oyo papa kulutu zoba fuma mbanza zoba fuma longo zaba batanga te zoba bango basali programme baponaki papa zako akontinue ntina université boyoki mpe boyoki te donc elakisi ke biso mpe te valeur ezali niveau ya komi nango valeur ezali mpe ezali te yango wana papa zako atangi makasi lelo église kimbangiste ekota na science kimbangisme eza na science mokili ekoki kotanga kimbangisme boza mpe na klasi boye na kati États-Unis lelo tokotanga kimbangisme papa zako alobeli des discours oyo eza très important ezalaki capital na kati ya thèse na ye ezalaki très capital discours colonial na discours de la liberté ayeli biso histoire ya Jésus de Rome azali Jésus ya colonisation Jésus de Nazareth yende Jésus ya libération soko bato bayebaka wana te mokili eyebi nano likambo te tala siko likambo monene boye mokili eyeba ngo likambo monene boye sikoyo ekoma kotangama partout dans le monde oyo mokili nde koningana po mingi bayebaka te ke tozala na de Jésus bato bayebaka te bato bakanisaka ke Jésus wana bayela biso nzoka oyo bayelaka biso azalaki ya colonisation soko biso tozalaki na Jésus oyo ayaki mpona kolibere Jésus ya libération soko biso tosambelaka kolo Yesu oyo ya libération soko na kati ya thèse ya papa zako makambo siko eza makasi so landi yango okoyoka pena na esengo nazwaki ba parti moko eza très capital mais na tia na parti ya des discours au papa zako alobelaki bolanda yango. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole sur ce lieu hautement scientifique. Parler d'un grand personnage qui est à la fois historique, mais aussi charismatique, hors du commun des mortels, qui a façonné le monde, qui a réinventé le monde, qui a refondé le monde. Malheureusement, pas trop connu. Il a légué au monde une œuvre immortelle qu'on ne peut pas imaginer, mais mal compris et pas connu. Ce travail de recherche doctorale porte sur Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales. Sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour la paix au monde. Pour mieux saisir et comprendre ce grand homme, nous avons préféré rentrer à la période précoloniale,
enfin cité par la période post-coloniale et enfin néocoloniale. Dans notre travail, vous remarquerez que nous parlerons de deux discours. Le premier discours, il est colonial, et puis le deuxième discours, il est de la liberté, la libération. Mais également, nous parlerons de deux églises. Il s'agit de l'église chrétienne, couramment que nous appelons l'église catholique, et l'église protestante. Et puis enfin, la deuxième, c'est l'église kimbanguiste. Nous parlerons également de deux Jésus-Christ. C'est-à-dire celui de Rome et celui de Nazareth. Celui de Rome, c'est-à-dire celui qui est colonial. Celui de Nazareth, c'est celui qui est de la libération. Un fondement, c'est celui-là qui a vu le jour en Europe, c'est-à-dire le fondement de l'Europe et du monde, que Papa Simon Kimbangu va récupérer et remplacer ces fondements à un nouveau fondement qui est le kimbanguisme, c'est-à-dire le fondement de la RDC, les fondements de la sous-région du bassin Congo-Océan, les fondements de l'Afrique et du monde. Ainsi donc, Papa Simon Kimbangu va récupérer la stratégie, comme nous l'avons dit, la stratégie des superpuissances, la géostratégie de ce bassin Congo-Océan que nous appelons bassin du Congo, qui est l'enjeu majeur dans la géostratégie des puissances occidentales. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand vous avez le Congo, c'est-à-dire vous avez la sous-région, où vous avez l'Afrique. Et quand vous avez l'Afrique, c'est-à-dire vous avez le monde. Donc le Congo, c'est le poumon du monde à la fois, mais poumon de l'Afrique. Et Papa Simon Kimbangu, par sa stratégie, sa géostratégie, il a déjoué ce qu'avait joué l'Occident pour s'accaparer de l'Afrique à partir du Congo. Parce que le Congo, c'est le centre, c'est le cœur de l'Afrique. C'est comme ça, pendant la grande conférence de Berlin, après la signature de Berlin, c'est le roi Léopold II qui était sorti gagnant de cette conférence. Et c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu, à 21, il n'est pas allé ailleurs. Stratège qu'il était, visionnaire qu'il était, il avait tout simplement récupéré la géostratégie que les autres avaient utilisée pour refaire, pour récupérer le Congo, pour récupérer le bassin du Congo
pour récupérer enfin l'Afrique et le monde. Voilà. Mutu munene boye toza na église kimbangiste. Ba kimbangiste balingi ete. Na comprendre niveau ya bato tona ba église kimbangiste te bo comprendre na bino makambo te. Bondimela kana bino bato bayaka koloba mabe na ye bazanga na bango brève. Mais vérité oyo eza en face na biso ya minene papa za kwa za kosala. Bokunda ango eza na tina. Po likambo nzambe ezalaka boye. Eboye baka ngo likambo nzambe eza bobele matata. Bokoyi kokunda me tango ekotombwama ekozala somo. Oyo ekotangama ekota déjà na science. Ekota déjà na science. Ekotangama mokili mobimba. Histoire ya tata Simon Kimbangu. Grâce ya papa Zako nde ekoti na science etangama mokili mobimba. Kimbangisme ekoti na science oyo ekotangama mokili mobimba. Mondele moyindo akotanga yango. Nde place bakoyeba Kimbangisme makasi na science. Mako comprendre Kimbangisme makasi. Mokili mobimba siko mako sosola. Nde bakoluka nzela. Grâce à science oyo. Ba histoire bayela biso kala wana ekozalaka lisute. Vraie histoire oyo kotambusa mokili, oyo kobeta na mokili. Ezali science oyo. Kimbangisme. Papa Zako asaleli biso grâce. Asaleli biso grâce. Grâce na ye. Kimbangisme ekoti na science. Tu aza mutu ko négliger, aza mutu ko chola. Aza mutu kofinga bobanga te franchement bobanga te foza ka bilema mba bilema bango nde basala mambwana po mutu normal akosala ngo te il faut ko réfléchir zongisa makanisi sima sala ba recherche osala na recherche te oyini papa mais oyini nzambeti oza na passe ochika kozala na vie ya kimia te vino nyonso ekozalaka passe na passe. Alors, likambo esalanga esengo na thèse ya papa Zako. Question oyo batunaki papa Zako, menala sikoyo okoki koloba nini na grand-père na yo? Okoki kolobela nini sikoyo? Yaya, boyoka réponse. Menala, papa Simon Kimbangu, après avoir présenté une belle thèse, quel est votre message à l'endroit de votre grand-père Menala? Merci. Merci beaucoup pour la question. Heureusement, mon grand-père est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit, l'homme des sciences, en général, parle de Simon Kimbangu. Alors, quand j'avais présenté mon travail de DA, j'avais dit non. Vous savez, le pape, on l'appelle pape. Qu'il soit celui de l'orthodoxe, que sais-je. Il est omniscient, omnipotent. Et il répond directement aux questions posées. C'est-à-dire, la joie, comme nous l'avons dit, quand je vois, malgré ses multiples préoccupations, mais le chef spirituel est là. Il a l'intérêt capital de ce travail, la joie. Mais c'est celui-là qui est présent avec moi là-bas. Je n'ai jamais vu un chef spirituel aller assister à un débat scientifique. Mais aujourd'hui, il a tout abandonné, il est venu. Eh bien, c'est parce que c'est lui l'intérêt capital, l'intérêt majeur.
Si nous sommes là, parce qu'il est là. S'il n'était pas là, on ne serait pas venu, on ne serait pas là. Et je n'allais pas parler de Papa Simon. Donc, la joie de Papa Simon Gimbang, le message, c'est qui nous apporte la paix qu'il a amenée. Cette paix-là, c'est cette paix-là que le monde a besoin parce que c'est lui qui a ça. C'est comme ça, depuis Nkamba, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les aveugles ont vu. C'est la joie, c'est la vie de Saint, parce que tout ce que vous aurez besoin, vous en aurez en Nkamba. Merci. Voilà, boki réponse. Papa Zako a marché ba moté, a répondre bango que azana grand-père naye. Grand-père naye yeyo. Bolandi yango bien. Grand-père naye, Papa Simon Gimbang kiangani. Obisoto yebi penake yandi kaka. Papa Zako lakisi yango na misu ya ba docteur nyonso bato nyonso bazalaki wana. Ah, lakisi Papa Simon Gimbang kiangani ke yende grand-père nanga. Nandenga talisi bango. Alobi ndenge to vandi aweza pona ye. Donc chef spirituel akolonga na kisi na bokodi na nkamba te po ayaka kanalika moko boye songolo pakala. Non. Donc tango aye c'est ka yende na likambo important. Babongisaka yango déjà batata babongisa yango. Bokanisa te église kimbangiste kozalaka limité. Kende ka to tonga nkamba ntinsani to suki wana. To ko avancer. Église kimbangiste kotangama. Kimbangisme kotangama. Na ba école partout dans le monde. Yangoyo mission ya Papa Zako. Atanga po ete atombola kimbangisme po ekota na science. Tango ekota na science ekotanga masiko mokili mobimba. Yangwana ezaki esengo ya batata. Bango batanga na bango te baza banzambe nzambe kotanga te. Mais tellement mokili endimaka te ke baza banzambe. Yangwana ba respectaka les lois de la nature. Batanga kaka. Omoni yango. Soko bakamba mineno nga na tuna bino nanu. Boye bisanga nanu Guy Lorando, tata wana bébé spirituel, pauvre spirituel. Boye bisaye nanu azwa kiti na ye avanda penza alanda. Makambo ya boye. Do vanda moko lo bakano mabe ya Papa Zako. Oyo mona na ote obo imaginaka na bino. Mais makambo malamu aza kosapo na église kimbangiste. A comme c'est église kimbangiste internationale. Et puis le seul docteur en relation internationale église kimbangiste ezaka ye. Après cette église kimbangiste valeur. Mutu mususu azate le seul docteur en relation internationale. Bango makambo na bango ezalaka mbala moko te bango bango ya makasi yaka na sima malembe bale ba ko kila malembe bat bakanse ki bavandeli tezi wana bavandeli batiango na sampungu eye banate mokile batenzo kande ekota partout dans le monde taka ekota dans la science nde botanga ka ba géo bongo na l'école oh lelo tokotanga géo te mais tokotanga kimbangisme mais c'est grave eza likambo a jeter bande konanga eza likambo munene makasi wana Papa Zako bituvu de kiangani zakari o bakomisa ke azalaka mwana papa de lungana te nyonso nakaka po ba étouffé likambo munene oyo papa yedi biso po ba yebaki ke ye akoningisa Papa Simon Gimbang kiangani alobaka na tezi wana ekobetaka talaka ekote ya na science donc lobby ozandeni po église kimbangiste makambo minene ezoya jeté tokota na nouvelle civilisation et kozala makambo mususu yangwana baza ko préparer déjà makambo nyonso baza ko préparer église kimbangiste baza ko préparer le kimbangisme batu mususu bakansaka ke mission neti bangunza nde bakansaka ke tozonga na kinkulu na biso tozonga na kinkulu baobosa na ke makambo minene eza na église kimbangiste oyo bango basalaka wana yango te nzamba za nango posa
yango te ye aza na posa babondela tata Kimbangu mokili mobimba bayeba ke Yesu wana bayelaka biso wana Jésus de Rome wana yete mokili yeba ke tozalaka deja na Yesu na biso de Nazareth yende muto ayaka pona kobikisa ayaki pona kobikisa o bayelaka biso azaki ya colonisation fo mokili mobimba eyebaki bazalaki mibale ba Yesu bazalaki mibale fo mokili mobimba eyeba ba evre tata Kimbangu bana bazotanga na ba classe bazotanga bakotanga ngo bongo te ombala moko ka bato wande obo bandotanga ngo na ba école te fo kota na science tango ekoti na science ne place bandotanga mela siko kokota ka pamba boye te donc il faut docteur Abima en relation internationale yende mto kotombola biso a créé église kimbangiste à côté yango siko na science et pesi biso valeur bandimi yango mokili ndimi yango mokili sepeli ba docteur nyonso bandimi ba prouver yango bandimi yango ndeko nanga siko likamba bongo ezali likamba ko négliger mais non te botia na ba conscience na bino na place bandeko s'il vous plaît botia ba conscience na bino na place bo meke mpe ko réfléchir bo meke mpe ko mituna po babungisi bino makasi bazoko ko sosolisa bino te donc boyina likambo bomona te boyina makambo ezeyaka na imagination ya bato mais oyo eza liboso na bino bo négligeaka be preuve ya makambo makasi oyo ezokomisa église kimbangiste monene oyo ezokomisa kimbangisme etangamaka na baekole na ba-États-Unis na ba-States etangamaka na ba-Canada ezotangama po eza deya na kati ya science ezokende mpona kokoma na etape yango siko mutu wana eske ye aza mutu bakobundisa eske aza mutu amokie aza mutu akosalisa baje aza nde mutu akoadore ya kokumisa ye kosanzola ye bosala mabe bosala erreur ya pamba bomipesaka pasi ya pamba eza vraiment mawa mingi bosala ba examen de conscience na likambo oyo tozo continuer sujet na biso na ko révéler bino so likambo oyo ya munene o ngana ko lakisa bino ko prouver bino ke papa Zako azali papa Kisolokele na ko prouver bino yango wapi 2024 na mars le 17 mars ba aumônerie FARDC batongaki ndako na bango na Nkamba boyebi ta batongi ndako na bango inauguration nango ezalaka le 17 mars 2024 papa Simon Kimbangu kianga nitango aza koloba nini alobaki bandeko bolanda ndenge botongi awa place pe tozali na 53 moto abotama awa papa Zako place oyo tozali ye abotama awa na zamba te mama mfuma mbaza na mokuma na ye azoya na bilanga alors ndenge yelaka est-ce que eponaka esika eponaka place mbala moko kaka papa Zako akiti na ye yango omonaka ye courage eza makasi yango bato bayini ye kasi biso toyebi ndeko nanga biso te boyina ye te moto na moto aza na likambo na ye. Voilà papa alobi esika oyo botongi ezali esika papa Zako abotamela inauguration nango esalami le 17 mars et puis pe révélation ya kobotamela papa Zako epesamaki le 17 mars papa Zako babengaka ye général comment ka général papa Zako batonga pe kaka ndako ya basoda bisika oyo abotama et puis pe ba inauguré yango na kufa ya papa Kisolokele bokanisa
wana ezalaki révélation moko très capitale. Papa Simon Kimbangu kianga na ko révéler biso likambo eza important. Pona koyeba ke papa Kisolokele azali Nzambe Tata, le Dieu des armées, mokonzi ya mapinga, Nzambe Tata. Sikoyo kufa na ye bake ko révéler biso likambo ya motuya. Basoda batongi ndako bisika papa za kwa botama. Papa za kwa benge général, mokonzi ya basoda, mokonzi ya mapinga. Et puis pe inauguration nango mukolo ya mbotama, mukolo ya kufa ya papa Kisolokele. Tant papa Simon Kimbangu kianga na lobi na suka nango lobi boyoki nde papa yoko loba lisusu nini bofinga kayete biso to yebi ndeko na biso mutu na mutu azana likabo na ye boyoki yango. Siko pourquoi bofingaka? Pourquoi boyeba papa te? Nga na yela kabino kaka ba vérité po nga na messager. Na messager ya ba papa. Na messager bato ba négligaka makambo na lobaka mais boko simba mitu lobi. Na yaka pona sunga bino po nga nde bapesi musala na internet na yela kabino ba vérité. O baza ko kundola, baza ko lakisa nga, baza ko éveiller nga. Baza ko pesa nga makambo ya makasi na yela bino. Tanga nazo yela bino bo négligea te. Papa Zako, c'est papa Kisolokele. Yango na eza ko prouver. Eza code pona ko éveiller bino. Ki papa Zako azali papa Kisolokele, Dieu des armées. Botika ba calcul musu bo sala wana. Soki ndenge bino bolobaka ke papa José de Ngenda yende papa Kisolokele. Pona nini ndaku wana etongama kete nesika papa José de Ngenda botama. Il fallait etongama esika papa José de Ngenda botama. Mais comment il etongama esika papa Zako abotama oyo papa Kisolokele apese comme général. Atambola na basoda mokonzi ya mapinga. Soko batu mususu po bolobaka ke papa Zako wana papa Kisolokele bolukila ke ba poste mususu ote aza chef ya basoda na lola. Mais chef ya basoda c'est Dieu des armées. Nzamba vandi na biso, Nzambe Tata. Boza ko sosola kaka te. Bako éveiller bino ndenge nini bandeko na nga. Boza ko finga papa Kisolokele avandi na biso dongo na nzoto na ye wana. Banda na 4e génération, on est à 2e corps na ye. 2e corps na ye papa Kisolokele. Yango alobaki kombo na ngai Kisolokele komi efingelo nanzali na bomo ibino basoboyoka. Kombo na ye ese papa Kisolokele afingama. Papa Zako nde afingamaka. Mais ami benga kina kombo ne Kisolokele ekomi efingelo boyeba ke ngana za na bomo bino basoboyoka. Na kozonga na mokina koya na basoda na nga. Shiko nani azalaka na basoda? Nani général? Nani batongi ndako esika ya botama? Wani za basine. O shiko na yeli bino eza grâce. Bolamuka, bososola papa. Boyeba papa. Tozana papa. Boyeba. Bobango bamilobelaka te. Babomba maka. Neti papa Zako bombama. Mukolo moko te akoyebisaka bino ke ye aza na molimo. Akoyebisa bino ke ye molimo eza te. Yango moni ba bébé spirituel bakumbama. Pe papa Kisolokele pe na tango na ye mukolo moko te ayebisa batu ke ngana aza na molimo biso te tobenga bango banzambe po biso toyebi bango. Bango bamibenga banzambe te. Tango kutu nde tokomi na grâce place mo mbongo na komi komibimisa. Mais papa José de Ngenda mibimisa na ye te. Papa mbeza ti lelo aza wana mfumu yiswa. Mais biso tozo komona ona ba acte tozo koyeba. Bango bako bakomi lobela te. Biso nde tokolobela bango. Papa Simon Kimbangu aye na tango ya 21. Akolo apeke ngana Nzambe Dieu créateur ngande munasali likolo na se na ye na banzoto na ngami sato. Voilà. Mais aloba ngoto so batuni oza nani mvuluzi. Motindami ya nkolo Yesu. Bozo mona Nzamba mikitisaka.
bino nde boluka boyeba siko ezali likambo nga na yeli bino ezali très capital sala ba recherche nde balobaka mabe na ye luka mabe na ye tia pembeni luka pe bolamu na ye tia pembeni pona église kimbangiste yango na bisaka bino ba o balakisa so monene ya papa Simon Kimbangu kiangani ba o baza ko lakisa ba o baza ko tombola l'église kimbangiste dans le monde eza papa Zako na papa Mbenza na papa Simon Kimbangu kiangani bango misato nde bateyaka biso nkamba papa Zako na ba video musu toyebi kaka ndenge alakisa biso monene tata Simon Kimbangu kiangani ayisaka biso to banga ye aza mutu lokola biso te aza moto abongwanaka papa Zako ateyi biso papa Simon Kimbangu kiangani aza mutu lokola biso te bobanga ye bobebisa makambo te papa Zako ateyi biso na papa Mbenza nde ateyaka biso c'est fini siko biso tolingaka bongo ba oba wali mema biso ba olakisa biso nzela bango nde biso tolingaka siko bato bongo yozo boya bango po nzela ba olakisa biso eza nzela batata batike so mvola batikela biso yango wana baza kolakisa biso po tolanda tobunga te tozala wana toyeba ke tata Kimbangu yeyo tozala na ye bango bakomilakisa te me bazolinga nde mokili eyeba tata mais siko tango wana za kososolisa bino po bokemba na bino na kofinga bofingaka papa Zako bomichaka na pasi bokende kotubela bokende kosenga bolimbisi po bofingaka papa Kisolokele bofingaka Nzambe bokende kosenga bolimbisi tango eza tango ya koprofite kende na yo kosenga bolimbisi na yo bima na mabe nyonso oloba po na papa po ya koyaka te mokonzi Nzambe wa banzambe elombe papa Kisolokele yende ba okena Angola na papa ngai na tata nanga Kisolokele elombe tobuki maseke ya satana tolingi kokende na kulumbimbi pona kozongisa bokonzi na yo moyindo atezo umela me papa Kisolokele na papa Simon Kimbangu kiangani bango wana baza na nkamba nde bakokende Angola bango wana baza na temps na bango na calcul na bango nde babongisa tango nango ekokoka siko tango eza tango bo éveillé bolamuka boyeba papa Kisolokele lukelo Charles Daniel na nzoto ya azali ya papa Zako bitubuli kiangani Zakar fo boyeba papa Zako nanu boyebi ete siko bamakambo mosusu kutu na yelaka bino na boboyaka tout d'abord faut boyeba papa Zako boyeba papa Zako papa Mbenza déjà baza koyeba papa Zako pe tango eza tango ya koyeba ye tango eza tango bososola boyeba ke die Nzambe avanti kati na biso papa Kisolokele na minitio baza na nkamba mona minitio baza papa Kisolokele papa ya lunga papa ya ngenda Sainte Trinité bavandi na biso na nkamba baza na biso siko papa Kisolokele Touroyo a voyagé te Touroyo a voyagé te Touro batata baboya bango ba voyager bavandi na nkamba nve Jérusalem na bango po bayebaki soki ba voyager bakosomba bango epa ya mindele nde basomba bana mosusu yango baboya bakende poto bavanda kaka pourtant makambo baosala ekobeta baloba te ke ote bakendaki mindele nde bapesi bango makambo wana no yango batikaka bango semi atanga na Lubumbashi ke akende kotanga na poto yango na bakanga bango bavanda na bango memi bana ya papa Zako so totali papa Tracy aza jeune aza recteur ya université Simon Kimbangu akope kobeta tour na poto a voyager ndenga lingi pour un patron de patron ako voyager ana mbongo me akenda ate pona nini akenda ate poani po eza bongo babongisa yango bako voyager te il faut bazala wana ba protéger kinkulu ba protéger bokoko ya moto moyindo ba protéger pouvoir yango wana ba voyager te bavanda alors de konanga avant na kota na révélation nanga na nango en tout cas na eko insister bino bofingaka papa Kisolokele
Boluka mpe bobondela, bosenga, bosala ba recherche. Celui qui cherche trouve. Nga na lukaka na yeba na mona. Soko lukite omona te. Na ba prière, na vanda pa na ba prière na nga naza ko prier nga mi papa Kisolokele amilakisa ko bomba mangate. Papa ko bomba mangate milakisa. Alingi pe na yeba yo. Mais na tala ba photo na sala ba recherche na vanda ko tala ba prière na tala nga moko na zotala na ba caractère na moni papa zako c'est papa Kisolokele. C'est papa Kisolokele. C'est papa Kisolokele. Po azape ka ne papa Kisolokele azalaka, papa Kisolokele pa no pesa ni ba prière te. Papa Kisolokele no pesa ba prière te. Yepe bo mona ba vidéo papa Kisolokele belé, bo mona papa Kisolokele na cher aza kote ya. Ezalaka te azaka ba vidéo belé te, ezaka mukie kaka ndenge papa zakwaza. Alobaka mingi te. Mukie kaka. Mais papa Kisolokele la kaka biso kaka ke un jour akofana na kiti ya mulai na nkamba Nouvelle Jérusalem, bisika bato bakoyo kozwa mibeko. Meti atikaka biso makambo ebele oba ba image ebele ya papa de ngende ezalaki ezate ndepe ya papa de lungana ezalaki ezate ya papa Kisolokele ezate ndenge tozomona lelo papa zako do soki abeti likambo ya makasi et puis esila vanzi naye azako sala azako travail église kimbangiste bato ya 26 wa bakenda bayebaki ke papa zako ndenge azawana tokokoka te siko bango bakanisaka sans papa zako église kimbangiste pas simo mbongo kyanga bakwesa na bango ye il faut siko to diaboliser bato baboya papa zako poto luka moya kokota zoka nde papa zako c'est papa simo mbongo kyanga bango mibale ba moto moko botala ka papa zako bien azo ise bino image yo botala lisu ya papa zako botala binomoko bolanda lisu ya papa zako ye mutu alakisaka biso signe ya lisu ya papa Simon Kimbangu ezalaka moko ya kokangama moko ya kofungwama bato ya 26 bakoma kofinga lisu wana surtout nani oyo Jean-Marie Tobandi afinga lisu ya papa zako oyo aza kopublier ba video aza kofinga lisu ya papa zako na sala kute mission na lobela likambo lelo Jean-Marie Tobandi akomi akufa lobia Jean-Marie Tobandi na seka liwa ya mutu te na seka pasi ya mutu te mais akufa lobi akoma malade na ndako azozo su temps ya koya kofinga te azozo su temps wana te ye mtando sala ban direct ya tango mulai pona kofinga papa zako pona kofinga nkamba mais azabi ozomona ke nyonso tosalaka tout est vanité yana ngona tina moko te yangwana tosa na yo bitumba ozolukokoka nango te eza trop makasi papa Simon Kimbangu kyanga na lobaki azongisa biso ba jeune yango bomona bakimbangiste ba jeune beauté kitoko bato nyonso baya bato tso bazana pembeni ya papa bazo kokola te ezate lokwa bakuvubaka ba posesi lembi bango bakomi lokwa bakoko siko ba jeune botala bakimbangiste ba jeune ba papa po ba jeune ba beauté za ko kitaka lokwa miel poko vanda pembeni ya Nzambe kovanda pembeni ya batata bozomona siko afinga papa zako pona lisu wana nzoka nde aza kolakisa bino ke nga nazali Kimbangu ngai nazali Kimbangu fumu Kimbangu lisu moko kokangama moko kofungwa moko kokangama eza kobeta bawei fimbo bawei bato baza na prison bato bafinga bakenda bakuwa ba prisonnier bawei o bachola baza kobeta mafimbo lisu wana pona ko contrôler bawei pona ko contrôler bawei lisu pona ko contrôler mokili bozomona bandeko eza lisu ko négliger te azali Nzambe papa zako bituvwidi papa Kisolokele azali tata Kimbangu ozali Nzambe biso toyebi ye Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye
azali nzambe biso toyebi ye yango nayaka koyebisa bino po biso tozwi grâce moto azwi grâce aza koyela bino. C'est très important bo négliger te en tout cas côté na toleki tokota sikoyo na révélation oyo nga nazwaki. Papa Diangenda kianga ni bube nga lobaki révélation na obomba te non na obomba te nde nazaka abonné asala ba émission na nga mikolo ita koleka okomonte émission boye ekoti virus. Remonter mission boye ekoti virus. Stress mukolo msutaka na sala émission na monter na sali butu to koma na ti ba 6h émission esili mote boye ezo bimisa lokwa TV bu baby siko ezo bimisa siko TV epanzani siko ezo bimba nzete banini wana likolo wana mwindu donc azwa stress moko. Nazwa stress talaka butu na nga na lalite pona sa mosala mais et décevoir nga pe bandaki de akosala nga bongo malebele journée wana na bandela ki émission 3 fois ezo simba kate titongo esimbite na ke na lali na mbeto na mati na mbeto na mizipi tension stress mati na kombote mikolo nyonso mosala ezo simba te na kombote ezo sala nga bopona nini na koti na mbeto na lali wana kuna na lali te na vanzika na ba stress na nga tension po sekita kande na vanzi bongo na nimbi mukie nazomona papa bube papa bube siko nga na ndoto na nga na vision na nga na omona yesko yo yaki dans l'espace donc lokwa molili quoi molili lokwa likolo siko monde lokwa mokili siko ezaki molili siko ye na katikati dans l'espace na ilamba pembe alataki ilamba pembe lokwa ka photo ona cheli bino awa alataki siko ilamba pembe na otala na papa Diangenda siko na vision na loba papa Diangenda papa Diangenda ko na ayepa zotala ngaka après limwe tango na sutuki apo nazo yoka siko na matoi nanga baoloba nanga longola technologie ozo salela ekoti virus télécharger technologie 2025 nabi bon babi oui télécharger technologie 2025 yango salela na kota na télécharger siko na mopa ya technologie ya 2025 na télécharger et tant on a téléchargé yango na koma ko travailler nango bandeko ba passion songa na ndako mona ezalaka lisute milele wana no ezalaka lisute tant on a moni papa bube alimwe et pour na komo yoka esko na matoi na télécharger technologie 2025 nazo salela wana ekoti virus nde na télécharger yango siko yango nazo salela donc na sutuki na bi papa Diangenda siko na yeba pena komone ya papa bube vraiment te po na landela ka pena mingi te ndeza pena bando landela rien na mona kana nga ye mais pour à traverser na ba pensée na nga ezala raté mais na yebi donc na comprena te nande na mona ka ye na koma bien na mitungisa makali sute ba émission na nga evanda makambo to kitoko tangu na yeko mona image wana nga moko na yeko ba wow no bango nde ba bombeli biso nouveau technologie o to ko saila mikoleko ya donc na banzoto wana nde bazana ba nouvelle technologie donc ba nouveau technologie oyo biso to ko saila ka mikoleko ya bango nde bazana ngo popo ba ke nouvelle civilisation et kozana nouvelle technologie nango et bomba mende epai na bango na nouvelle civilisation o toza koya nango bango siko bazoya na nouveau technologie o biso to ko salela o biso to ko tambuiselama na mona ngo liboso kala kandi asaba émission na lobelaka bino na mona kanda na papa Tracy atongi ezaka église siko na yeba nina ko expliquer ngo te église na bandako batima moko kitoko makamoko kitoko makasi bakimbangiste bazo sepela vert blanc
ezalaki inauguration ya esika wana. Bakimbangiste baza kosepela na komprenaka likambo ya nouvelle civilisation oyo ezoya, eza na bateknologie nango, eza na makambo ya kitoko ya sika. Metango na komona lisusu papa Diangenda akianga ni bube, na comprendre lisusu likambo eza deja pa na bango. Et puis eza na ndeko moko, mama moko ayebisanga. Mama wana ayebisanga, omoni bana ya papa Zako basolaka na batata na bango na ba telefone te. Ndenge ezalaka yo papa bayiko luka ye. Mutu aza na posa sola na ye. Eti papa Zako mutu na posa sola na ye, papa Zako aza na kati ya ndako yaza libanda. Ako fina telefone te benga papa, me ako tiaka loboko ka ya pamba. Papa mutu entele aza azo luka yo. Bango baza bongo. So ba oso na ba papa ezate ke afina telefone abenga papa na nkamba ako tiaka loboko. Alobi papa asololi pe. Bango basolaka na ba papa na loboko au fina telefone te cheka loboko na lito ya bi papa mutu entel aza ko luka yo aza na besoin na. Omona be papa bimi bakutani mpe na mutu na basololi. Mama wana na otaka kombo na ete. Mama wana abetelanga lisolo wana kala eumeli. Abi bango baza bongo basololaka na telefone te na ba papa na bango bafina basimba aka loboko boye ya asa loko na appel mo pe papa bimi bango bazaka dia na ba pouvoir yango mona ba voyager te baza ko garder makambo ya malamu pona peuple noir yango mona ka ba voyager te ba vanda libota wana ba chola ka ba finga bango baza déjà na ba pouvoir bazalaka nango deja bavanda nango ngati babetelanga lisolo wana na yoka nanga na garda nanga metanga moko na ko mona lisusu sikoyo papa bube tonga na moni ye ngana bia na sangisi na message wana na ndenge na lotaka bango bayaka siko place moko ngana vandaki baye bango misato place ngana vandaki sika mo ezalaki wana ezalaki pena ezaki mbeto te me ba etoko moko boye donc place ezaki propre baye wana balali to balali ngabi me bazalaka 4 eti batikali misato ndeni nde nazoyoka voix baoloba nanga bazalaka 4 te bazalaka misato ngabi bazalaka 4 après conscience nange kozonga bia bazalaka 4 te bazalaka misato ata ozomona bango 4 bazalaka 4 te nde tomona papa Simongi Mbangu kiangani papa Zako papa José Diangenda papa Mbenza bazalaka kaka misato ata tomoni bango bongo bazalaka misato yango tobisaka bino papa Simongi Mbangu kiangani c'est papa Diangenda ozomona na tango wana papa Simongi Mbangu aye papa Kisolokele papa Dialungana na corps na ye susu kaka papa Diangenda bazala misato yango pe turo ayaki papa Simongi Mbangu kiangani papa Zako papa André Mbenza na papa José Diangenda tous les 3 corps nae de bazalaka misato ata bomona bango 4 bazalaka misato ndenge moko pe na bana ya papa Zako ngai eloko esala ngai sengonde yango wana nazala na grâce moko na sona fukami na lelaka po anini po ngana na chance ya bato te bato balinga ngati mais nazalaka na grâce ya Nzambe banzambe balinganga babomba manga te yango wana ndezaka grâce pananga yango wana ndezaka sengo ya vie nanga mukili penza na vraiment na grâce ya bato te bato balinginga te mais Nzambe alinginga ba papa balingaka nga bamoyisamaka bayaka baza komilakisa babomba manga te bayaka komilakisa pananga yango wana nde grâce nga nazwa yango wana talaka ta mukili yini nango nga ete banzambe balinginga ekoki nango ngana ko lela te soki na leli ezalaka réponse yaka na minute soki na tungisa mina likamo réponse yaka na minute donc eza ba vérité na ila kabine eza très capital bon négligeaka te bandeko nanga na yebike na ke musika makasi mais eza makamba minene yango na lingaki émission ngo ezala mibale na sangisa na ona lobelaki wana te oyo ezala part tellement pe eza na makambo nango po bolanda yango na bokebi nyonso. Voilà bandeko oyo nanga na ila bino yango oyo bosala ba examen de conscience
bokende kosa ba recherche botika biyoka yoka bilobela ya batu babungisa bino nzela boza kofinga tata boyeba te botika négligence po ata bokangeli papa za kokanda lelo chiso mukolo bino nde bokokufa kana bakanda na bino me ye aza na ye sans problème baza ko avancer ndenge ka babongisa makambo na bango. Donc merci na bande konyo so balandi ngai. Merci à tous nos abonnés. Bato pa s'abonner te bo s'abonner na chaîne na biso Balenda News TV pour ewe bino ba news o eza ya solo. Merci beaucoup tous ceux qui si boye au combat tata moi na tata molimo mo santo. Amen. Tout le monde à la prochaine. Bye. Mokili